Bolamuki bien, hein? Ok, ngapi na lamuki très bien na ngula nzambe. Oui, nengna lobelelo mo boye mais avant la loba boindo like ko bo like page na ngai ya Facebook, na page na Facebook na koma I get isesa. I des S E des S A. I get isesa Zugzenit brightly eza page na ngai ya Facebook. Parce que nakoyamba 2000 personnes te du coup na Facebook bo comprendre nga ko please bo salango vraiment na susu na YouTube bokende ko subscribe na YouTube subscribe ça veut dire subscribe na français bosunga ni s'abonner ya bokende ko s'abonner na YouTube na nga ya pardon ya Iget Isesa na YouTube na koma Iget Isesa bokota na Iget Isesa soka bobeti Iget Isesa même na Google bomona ngai please bo subscribe bo s'abonner ebele ça m'a tellement important pour na biso ya lelo nga lobela ba mort subite otobinga mort brutale mort brusque bato nyonso tu bakoma kaka akufi asalaki AVC mort brusque ezaka AVC ta ezaka AVC te donc bamort brusque eza ebele omona donc bamort brusque eza mingi cardiaque problème cardiaque problème ya motema yango nde eza mingi oyo eboma mingi tobandi de 35 ans à 80 ans tu likolo kuna komata bato bakufa mingi na problème cardiaque ke baaccident routière kutu eboma te na monde totali statistique ya bato bakufa na monde accident routière bato bakufa mingi te bato bakufa mingi problème ya motema oyo tobenga myocarde tu vois ya banda mingi na baage ya ba 35 ans tu likolo na se ya 35 ans ezalaka nango vraiment te eza ebele te bakufa na bacrise yango tu vois donc biso tu toyebi ke mingi ezalaka maladi ya motema oyo tobenga myocarde de bamaladi circulatoire vaisseau tu vois donc yango nde eboma mingi na bamort subite omona apa en dehors ya maladie ya myocarde eza infarctus ya cœur cardiaque ya motema ya muscle ya motema omona mais en dehors nango toza na bacrise mosusu oyo moto akokufela bacrise eza tellement ebele tu vois oyo moto akokufela toza na baembolie pulmonaire toza na bahémorragie digestive toza na batrouble métabolique ya diabète toza na baAVC toza na bacancer toza na barupture anéphrite tu vois donc eza ebele eza ebele vraiment eza ka AVC te donc motu so akufi mort subite eza médecin nde motu fo adiagnostiqué médecin nde motu fo aloba cause ya liwa ya baomema motu na hôpital ya médecin nde motu fo aloba eza motu te ka fo estime ka AVC non médecin moto akopesa cause parce que nde totambola boye ebele baza na bamaladi me bayebi te mpo ani basala bacheck up te na boyi te nzambe abatelaka biso parce que nde moto akeli biso apermettre te nde biso baafricain toraisonna mais médecine aussi nzambe apesi mayele na médecine mpo eza na mokili mpo toyeba kose contrôler parce que na mokili toza ebele toya biso moo te toza na baparasite toza na bavirus toza na donc bachampillon toza ebele na babactérie tovivaka na bango na mokili na banyama nyama kokango mpe alie yo donc yango il faut komibatela pe il faut komitala pe santé osombi tensiomètre na yo eza cher te oyo ayebi kosala tensiomètre te oyo osomba ya mercure ere otia na matoi otie na pli oyo ya liboko tu vois okoti na pli ya liboko okangi bien brasseur na yo otiango na litoi ozoyoka sikoyo koyoka ndeni oyoka bruit oyo koyoka ya liboso il faut tala sikoyo montre wana ya tensiomètre bruit oyo koyoka liboso otali place ekobeta so ebeti na 12 oyo koyoka liboso nde ebanda gbum ya liboso koyoka gbum ebandi ya liboso wana otangi yango kontango olobi ke ebandi gbum par exemple na 12 ebandi obeta gbum
boum 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 oyo koyoka ya suka il faut tala siko na montre wana ya tensiomètre ya suka ebeti na combien ah ebeti na 6 ah 12 6 tu vois ça va omona donc ba oyo baoyeba kosala méthode wana te donc basombi électronique tu vois donc mpona bosalela bozanga batensiomètre na ndako te otali tensiomètre no otali tension no na ntongo otali température no na ntongo c'est bien de vérifier tout ça hein, oyo tobenga basignes vitaux c'est bien de vérifier ça en plus bacause ya bamaladi mingi ezoya lisusu na biso bino eza alimentaire otala ndenge nini ya kolia il faut kolia équilibré repas tobenga oyo tobenga repas de ntongo ti okolala tobenga yango repas donc okolia il faut lia lipide glycide protide nyonso il faut eza équilibré moko aleka moninga te tu vois nyonso il faut ezala équilibré omona na ntongo omeli ti na yo donc glycide omeli ti na yo ozwi de tartine no ya mapa olie na midi olie so olia épinard na yo na loso na musuni na yo soso nini olie na ba 15 olie mwa goûter na so olia niniogrillon te eloko nini olia ata fruit tu vois olie tu vois na 19h soit osali mwa riz na yo ya mokie olie soit na épinard na yo me kolia musuni te omona kolia musuni te kolia glycide ebele te soit osali ka bouilli ya bongo tie sucre te olie na lipa c'est bon omona olali na okolalaka ya kotonda te ce n'est pas bon tu vois bamisusu nayebi ke balingaka avant lala ifo atonda bamisusu baza na bango bongo eza ndenge na bango mais ce n'est pas bon ya kotonda ebele omona il faut koliaka équilibré kotala biloko nini ozolia